à tous. Nengi bolanda biso mingi na Beni Africa TV, chaîne oyo et sarabino ba formation ya solo pe ya sûr. Izanga bongo Dimitri Bongania, molobela bino na kati émission ya La vie en RDC, une émission qui parle que des réalités de la vie congolaise. Les réalités politiques, les réalités sociales, les réalités économiques, les réalités nous surtout nous sur les cas on a kati ya mboka na biso Congo. C'est dans cette émission La vie en RDC nous tobita à Masolango. Donc neti lelo to yamba bino moko ya balobi le bino kaka mais yesu kwa mpanzi ya opposition. Ya zali bongo na mpanzi ya parti cher ya Etienne Tshisekedi notre papa, notre fille Koko Sisiga Zali apema boboto ya zali bongo chargé de l'organisation politique et administrative. Na mpuso benga ba opa. Donc, comme il y a M. Ilunga Guillaume, autre pesa mbote, mbote monsieur. Mbote, des journalistes. Boni. Malam, Tozali, Nangolo Nzambe, Namboka RDC. Voilà, Tozali Malam, Namboka Nzambe, Namboka RDC. Nabosa na te, bato bazon da biso émission oyo baza musika na biso mais tozana bango ensemble na pesi mbote na mosa kitoko ya pembe. Ngala benga kebena. Beni international quoi. Mbote siga za ina PSP concert na ngai mbote Patricia Beledou na robosa na te Karine Zawadi bongo moto sa ba image ya kitoko bozo mono komene maestro tabita maestro mwana moko bien ba mbonge belé quoi. Na robosa na sote maman na biso motema notre maman siga zali te lancé ma préféré pesa mbote pesa maman mbote mama botingai te madame mama Priska Mampwele Ilunga tana pesi mbote place azali kimenza. Ok, merci. Bon, pour toi, que vous avez des émissions autour de la politique, émission politique, qui est à moi, gauche, à droite, ma banque est à la peine, mingité, pour y avoir une tobé à ma sola mboka, ma mort, on va sérieux. Le lot, tous le bela, sur actualité, actualisé, bela mboka, lelo, il y a une semaine ou 2 semaines passées, mon compte mboka a sali ma conférence, a sali conférence naïe, à l'obéli sur 4 points, et l'obéli, maman, Italie, sécurité, économie, sociale, à l'obéli, maman, Italie, élection. Le lot, toujours sous que ils appellent réalité toujours raté mais il y a une réalité donc la biso jikoko mulunga o akanga maki bon na prison ba meki mbangu na clinique ngalema asandi makila aza ko bela to le ba situation il dépêche lilo après Etienne Tshisekedi mamwe ki ndenge tozo baté nana wa tike na bokonzi est-ce que ça comme dans royaume ce papa que il faut aussi c'est des faut zara mwana to le bla mwana trop le blanc motel peut sous n'engeni opposition bino parti à cher et il dépêche besoin préparer élection n'engeni pour le 23 oyo na conférence notre président Betty Placé Tabi Irolégati le 23 décembre 2018 élection fait salima n'engeni besoin se préparer. Bon dans l'entrée déjà trop tournement mon par rapport à la conférence habité Hollande conférence wana oui na landa yango na ba détail nyoso ndenge to benge sous présidente to aza ko assurer ba faire courante à RDC o ya boy ko organiser l'élection balanda ki conférence nae ndenga catégoriser ango tandinga catégoriser ango na ba point wa lobela ki sécurité à lobeli économie atali élection et atali makambu ya bandi reconstruction ta c'est vraiment un bilan chaotique pe échec to baye ko lobela ndé échec nae liboso ya presse to ayiloko ya lobeli aya kotalisa ba congolais que na échoué ezala la famille politique nanga bopesa bango sous pouvoir te po eloko basai na o ya RDC to aiza vraiment du jamais vu et du jamais fait to makambo alobi na makambo oyo eza kosalama en tout cas eza mawa ils ont vraiment mawa na rotala tango ba kolobela makambo etali sécurité to depuis 2001 mboko ezalaki na ba rébellion ti lelo rébellion doit continuer 17 ans na bokondi to c'est que échec total atali si économie to za na dollar na biso to mona niveau ni franc congolais doit perdre valeur par jour chaque jour franc congolais doit zanga valeur na yango muke
pe biloko ndenge za komata lelo carburé le bezaki na 15 000 et 1500 40 francs plus 300 et quelques frais bakisa lelo carburé 1 litre comme na 1800. Mais situation est tellement intenable na RDC. Mais bango bata kolobela yemo particulièrement na conférence de presse na a retest membre élection oyoto koti na deuxième année ya glissement élection za karaté. Tu es pété sur le 23 ngoto kolobela sur élection kozala et ba conséquences ngonyo sonde oju koloba wa makambo achiku za ba conséquences ya non démocratie oyo régime ya Kabila ba installer na mboko yo. Voilà, en tout cas, merci. Namon qui au procès tous les 4 points où notre président Aloba qui na conférence mais place moro président Aloba qui kamoya a joué requêté. Na non soit sali mamuto a sali na o emereko simba na o emereko simba tema. Regreni makasi zali a korinde ko bongo lisa mentalité ba congolais té. Mentalité congolaise et ça toujours nassé. Or ce qui mentalité ba congolais tout moment qui moi likolo na ndenge ya lingela ki na msumbo ngeki ni liboso. Au moins il était place wana. Nino ko analyser. Au moins terme aloba ki ya ko eloko regret na journaliste antenne atunye que soit le bi regret na ezake akoyi ko bongo la ba homme congolais té. En réalité mutu akoyi yenda à s'adapter té na conversion ba congolais. Ba congolais ba kei yenda tikali statique. Taba congolais ba peuple congolais ba dynamique. Yenda za statique. Prévenez que aza ko sala ba action ya terrain nenge morona deuxième république ya Mobutu. Les Congolais sont pacifiques. Tout le monde ba marche à CLC, tout le monde ba marche à rassemblement, tout le monde ba marche auto-organisé biso. Étant que peuple pacifique. Sans mundu ki na maboko, nzetete libanga te, mais tala ndenge ba réprimer yango. C'est que mutu oyo atikali statique na conversion ezali yé na régime na ye oyo ba ngonde bazana problème ya robon wana. Les peuples congolais bazana changement ya mentalité ya makambu nyoso ba changer étape ya romona makambu politique. Mais bango bazana étape ya deuxième république ya tango ya mouvement populaire de révolution, état unique. To parti état. Ta conversion wana lobby en réalité mutu soki ko bongo la mutu. Ezala par rapport ya ezaleli misala oyo bango régime baro sala o ndeko fangi donga lobaka état moyini ya peuple to misala oyo bango baro sa ba détournement yango nde conversion ya kokite eloko ya kokite ko bongo ya régime entourage na ye koiba détourner mezana kati to ba bitelema moya kotanga ngoza teza litani mobimba. Ok, merci. Toujours pour que c'est quand il y a une question moko de gonangai pour les cas de la baisse on a koyamba on a toutes les questions oyo. Loko la babimisa qui déjà date ya élection le 23 et c'est yebani. Moi je pense que bino bato opposition. Boui ko s'arranger bo bunane o nini o boko ko organiser l'élection na pour bo gagner en peu beaucoup de ko appelle na kana bino. Le roi c'est ça c'est là bimisi da calendrier wana. Est-ce que tina nini vraiment beaucoup tina batu basa ba marche wana pacifique batu ba malibanda na ebité est-ce qu'ils ont la raison pena mutuya ou beaucoup tina ba malibanda pour la marche wana et on a dit ko lo basikoyo élection toyo ki ya nanga calendrier nanga le 23 décembre on a toyo ki yango mais ceux qui bango balobi que to se préparer pour toutes les élections tous on a candidat Moïse Katumbi tous on a candidat Martin Fayulu il est pesa ko cha candidat na congrès na biso akalamité bango candidat zanani bazana dofenti bana candidate wa lo wa liboso toki olobi otuninga makambo élection tika na beta moi c'était côté wana élection le 23 mais total ndenge ni élection ngo za ko kendele processus ngo ndenge za ko kendele toma le 23 et loko za prévu na loi te machine à voter nanga okotsa ngo a ko imposer ngo eza na budget te nyoso pour nini pour na créer et ce peuple congolais na confiance ya seni oyo to ça élection na condition nini pendant que ba marche pacifique ba meeting ezali démocratique eza autorisé par la constitution ezali na régime ya information non ya autorisation ce qui déjà tous en 2018 ba marche pacifique ya ba chrétien voire même tout le monde ba marche pacifique ya ba politicien ou benga ba combattant ya ba Christou ba ko réprimer ngo bongo na violence nyonso et bongo élection ngo to ko sala kana logique o ke ba opposant ba ko sala meeting ité bako marcher té bako déplacer to bako ça mouvement té ceux qui na capitale au place ba ambassade nyonso
vision mondiale nyonso eza awa eza kotala Congo à partir ya référence nango ezali capitale bao réprimer ba marche ya ba peuple pacifique et bon intérieur place bango moko ba créer ba zone d'ombre et insécurité c'est que élection ni tokende kosala ezala mascara tapo na Kinshasa to kosala même meeting té parce que annonce un meeting Kinshasa militarisé sikoyo et bon élection to le 23 na kati ndako kaka to kangami to fandi to ba élection na logique ya nanga élection ezala bongo te to kosa élection na ndenge constitution esengi to sala na lolenge ya bango régime ya Kabila te na batu na ye ti lelo pe mokonzi mboka na mutuna bazo tuna ye azo répondre bato ka sagement ba tuna est-ce que l'élection autre ça na bongo na 2018 ou na le 23 est-ce que aroza la candidat to ça la candidaté mais sache qu'il est azo répondre ka na ba parabole ba tuna question na pleine conférence est-ce que monsieur le président Rosala toujours candidat na l'élection ya habité pour la constitution batang constitution bata si réellement troisième mandat et ça le matou et ça le matin est-ce que mayel oye nazo memela biso ne no ko jigeant toi eza rise eza stratagème pour le bala français toi souci na bango to ebiango ya yé monsieur Kabila eza entourage ya RDC ba limitrophe nyos ba pays limitrophe nyos RDC baki na ba troisième mandat baki na ba présidence à vie souci na epé zaka ko na jewana peuple congolais a télémélier to kangeli nzela toi tango za ko tina na constitution za ko na ba stratégie ba parabole et la kisi ke na lingi ko tika bokondi te pour ceux qui zaki ke za na makanisi ya ko tika mais héros to ngato ba nani aza dauphin baza majorité ba parti belé ndeni ata mutu moko te to bango so bazana yeli ki bona mayele o ba ko bimisa candidat te su ba moni ke ba ko bimisa ba candidat mi balimisa tuté ba bimisa dauphin na bango moko o za la face na biso mais biso déjà na poto la ba démocrate na kat na so ba y a des ambitions o ba balimba ko ba candidat président baza déjà o ba se prononcer déjà mais pour ni côté na bango ba se prononcer te tout ça déjà en février ba se prononcer to ba na za candidat te ya oza sous candidat te azala zala tete biso te mais biso na biso to ba dauphin la majorité zanai en face na yenda aux adversaires wa biso mais tisiko ba stratégie la gena botala na landa ki abi na journaliste ala bo pesa ye constitution mais plus grave encore bo pesa petite sœur la constitution aza Janeti te aza journaliste ye ko tuna yo mituna ndenge yo abengo président yo obenga pe journaliste aza petite sœur na te ba pesa constitution ya aza ngo déjà soka tunye mutu parce que atanga constitution mais au moins, la réponse au lobby, la réponse à Moutou à l'Ingotika Bokondité. Mais te promettre à Otika Bokondi, quel que soit degré ou de force. Quel que soit degré ou de force, notre président, il fatiguera Bokondi Bisso. Il y a un dégât de soucis à Bana Congo. Quelque part aussi, dans le cadre de la conférence sur un lobby, il faut faire l'équilibre entre les coûts de développement et les coûts d'élection. Est-ce que faut-il nécessairement qu'une élection, on aura beaucoup dépensé, budget est belé, or budget se battu en peine à Katamboka, et sur la magamu suspect, et vous en peine peut être favorable pour la bande congolais. Est-ce que Maïe le monde est-ce que vous pouvez imaginer, Azalina conseiller chargé à corruption à l'Andela Zolobambi, à l'Oba, la télévision, à Koma et Komam, que chaque année RDC perdrait plus de 15 milliards. Na coulage et qu'il y a des poches à individu par année 15 milliards. Ce qui est estimé dans 5 ans, c'est au moins budget à biso est à 75 milliards. Kabaka tamboka le quoi RDC na richesse to nango oyo. Tout ça na budget za ko voisiner 5 milliards à 4 milliards de dollars. Pays ezalité que na source na ba ressources na biso propre. Biso na RDC 60%, biso moko na interne, na externe 40%. Et ça, la mawapi pays le roi avec 80 millions d'habitants, n'a budget à 5 milliards. Et ça, budget à armée pamba en France. Toi, Yangonde, RD, ça a comme budget, il y a peuple mobimbana, armée, n'a bleu sur la carte. Ouane le roi, il y a mis balé. Alors, que mieux vaut coût social que ligne électorale. Tout ça, on a besoin d'élection. Épargne Salama qui n'a pas calcul budgétaire depuis 2011, tant qu'il a gagné l'élection, ou il y a Zoua qui était au président Tchène Segedi. À son âme, a gagné l'élection. Il fallait épargner 250 millions à 270 millions par année.
tina 2016 ngesa biso ba 1 milliard et quelques dollars pour organiser ba élection sans problème. Mbongo wana eza wapi? Bato ya bango ya majorité na kotanga kombo Chéribin Okende. Alobi mbongo wana eza épargné to yoki makambo fi bank awa. Ndenge nini ba dilapider mbongo ya seni et pas ba proche ya régime ya M. Kabila. Mbongo ya seni o ba épargné comme ngina ba proche ba individu ba sala bango o ba lingi. Makambo ya o ya beti biso masolo wana lobi wana italiga ye. Social à la case sociale depuis 2006 social. Ils ont les lotés qui ont élection pour que l'élection ça la chaque année, l'élection après 5 ans, social chaque année. Chaque année, il faut aller mais l'élection après 5 ans. Ça veut dire c'est plus facile d'organiser il y a 5 ans tu préparer ils ont qui n'épargne pas ça veut dire épargner combien depuis 2011 style là. C'est pas continue à glissement plus d'une année déjà tu na deuxième année un glissement. Mbongo ba épargner za wapi. Makambwana biso to yoka ngote. To bi ke calendrier nanga la petali biso na nute. Tous et la tous à la assurer n'a pas préalable ou c'est là que to qui une élection avec confiance ya seni ta dans la bandeli degré de force régime érotique à Bokondi degré ou de force bolobara boya bobandara bolobara boy ozolo ba avec force pour lilo moi mukeza nonte to bon bengo na nga kichuka ndenge moi kichwamina ozumo eloko na yo force de Baboué et aussi là est-ce qu'après président Etienne Tshisekedi après Marounaï est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'opposition de notre pays? Mais ce qui te rôle de l'opposition mais le régime a bangani toi non c'est que tu as la marche mon mon a Kinshasa ndeko et comme la ville morte ville militarisée c'est que l'opposition ceux qui quitté mais tout ça va marche ceux qui tu as un impact opposition existait sur arrêter opposition opposition du peuple congolais. Ezani Félix, Ezani Jean-Marc Aboun, Ezani Bisso, IDPS, la vraie opposition c'est le peuple congolais. O bazangi courant, bazangi mai, nzela ezali soute, bana ba kende kila sina pasi, dollar rekomata, biloko na marché za komata, bango nde opposition contre régime ya Kabila. Ya Kabila la ba koliti na ye. Opposition à solo ne bango wana peuple babi tolingi susu yote dégal parce que nous souffrons. Eza biso ba individualité. Opposition de angwa tout ça que ceux avec exacté tout ça la mode de base mais bati karato ça la marche bati karato ça la meeting so ba ko boya ba ko comme ça ville militarisée tant tout ça ba annonce na biso c'est que toi na moi toto zali yango za ko bank ça ba bien so botiki bato yo to zali clabusé yo moko zo ko mona ndeni ba marche ba kristo za ko salama so que za kité mais yo mona ka ndenge ville za ba tuté to tika ba ça ba 10 20 ba ça l'autre. Mais force dans la carte opposition, c'est le peuple congolais. Au bas Simanabiso. Parler de la marche Oyo, Balaï catholique, Basosala, c'est tout totalement moqué. La marche, et ça a peine passé. Bon, ça marche pacifique, mais les militaires, les policiers, les Simana Bango, les Bosona Bango, les intercalés, ça marche na Bango. Les lots, tout ça, on est là. Moi, je suis belé, mais Oya Bibi, moi, les Bosso, l'aspirant tout comme Kimga Serre Kapangala. Bato kundaye passe na monter mana habité. Faut-il nécessairement to continuer la marche ou bato bakufa kaka. Tout ça tout vendre na biso zélara le 23 décembre ngwe koka. Tout ça la peine ni. Oh papa Karana la lobby, c'est ça la médiocrité. Ta ba médiocre. Ta cotation na bango yangwana. Ta bato baza meni pacifique, bah aussi que Sambe la Nzambe, bah défendre cause juste, rien que la vérité et la justice. Mais dans la répression barbare, il y a un régime à Kabila, il y a M. Kabila là bas Kolitinae, Thérèse Kapangala y'en a bas Koundie. Moi, un officier militaire. Officier militaire, on peut paraît-il que Azasu Nambogo Soutazo moi on a pété, tu éviter pour le roi pour nous savoir peine la bileli, peine que on a mon officier militaire. So ngai mu basali nga boy bongo pona bino aloba mo pena boy siko azomo na pété oyo ba Kristo balobaka so nga nzeta mo beso basali boy bongo pona bino nzeta okauka et le régime Kabila soki mwana officier babangi to boma été ba boyi mwana officier to aseki musala ngo ko boma ba se rendre compte que ba boyi mwana muninga na bango nzambala la raté nzambala la raté oza ko lakisema ke boko sa ke bobomaka so bomi ya bino moto ya moko ya bino mwana na bobomi
bakundi kapangala jeune fille aspirante anga ko malobi mamelo mais tala ndenge nini ba battre même pas bimina di banda église mais régime Kabila ba allié na la police a commissaire la police na armée batu na tala iloko ba sali au carnal lobi ba médiocre, c'est la médiocrité. Tu vas mériter yango to cotation na bango za yango wana ba na cotation mosusu te. Parlons de la disparition, il y a papa naye, papa ya papa nga disparition mosusu otozo yoka pasteur ekufa za susute na Congo. Yena famille baza susute. Na ebite démocratie to lobela yango to zarani. Na lande yango na Top Congo la balobi ke kofo Monesco escorta qui goma côté Uganda qui États-Unis. Est-ce que tu peux imaginer un pasteur qui prêche avec la Bible mais na discours na démocratie mutatei na Bible la maboko mundu ki talobi ke mboko eza mboka danute to comme ça on mboka lisumu nya sali et ça alobi le contraire preuve yango wane laksi ke makambo aloba ki za solo tala ndenge ba menacer menace de mort pasteur ekofaki pambate ba menacer menace de mort toi et la kisimba la mort ke makambo ateyaki na makambo islami yango wana posu zaki ke eza vraiment un état de droit ndenge bango ba kanisa régime Kabila ekofali ngaki mate mais so ekofaki la kisi ke eza état de droit te régime eza dans le régime dictatorial o yemo ka ko changer tazana ezali ya deuxième république na ngoti na troisième république. Toi, il faut aux États-Unis après la confirmation de Soso Toyoki pour la prédication il y a le 16 janvier à lobby que non mboko et que ndeboyete a tei vérité ta ne bango balingi vérité te balingi justice te conséquence c'est au lobby vérité lobby justice il faut qu'il m'amboka otika mboka oloba makanisi na ote on te lobby to otika te to continuer toujours koloba bo solo pe koloba bo sembo. Toi, ti régime oyo ke na suka mais to tika la ndenge les faits tiennent c'est que dans le banabiso to kozala toujours pacifique et le fait président Etienne Tshisekedi awa pasteur Koufaki monsieur Ngopé a démissionné et puis azotika na ebité remplacé à continuer à la ligne wana to pendere mais eza nzela. Toi, les cardinals, tu es organisation Église catholique, 75 ans, il faut évêque à tous ainsi de suite. Bâtir déjà successeur naé, où ils monseigneur il y a Équateur, nani Fridola Mbongo. Toi, c'est tout à fait normal. Toi, bah dossier où ils en a table pour le moment, ils allaient vraiment un état de droit fouillard. Les Congolais sont dans cardinal Lebi, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Toi, ils allaient quand vous en a Nambo quand même nous le boloko. C'est que les successeurs ont continué chemin wana le peuple congolais il faut battre à la debout. Toi longtemps courbé. Toi ndenge imeloba toi il faut vivre malamu toi bon sambonga boka plus blanc plus bien qu'avant. Toi et zala eloko mususu asikate bongo ba kanisa na ba to ba lo par-ci par-là nani kenda ki Rome alobi boye église est fonctionnelle lokola bango te l'église a ses principes ses normes. Il y a église les alliés bani tabli noir sur blanc les alliés comme bako débattre en côté na ba TV ne ba msuba kanisa ote na kenda ki Rome soki ministre la bango ya affaires étrangères qui décision wana za kutu décision et dépend na pape et zalaka déjà bongo toi et pape avant à la pape et zalaka déjà bongo âge ils a établi à parier pape ils aura à vie mais les évêques ils aura 75 ans. Monseigneur Ambongo to souhaiter le bienvenu na archevêché à Kinshasa et tokoba musala ndenge ekoba ndenge ekendele na logique to na nkaka. OK tozokoba kaka na kati mission na biso na profiter le sous na pesa mbote na papa nanga zo na musika papa Apo Bongania na kata Canada pa musala nde yango. Musolo tine na sala yango zo sala kaka to sobela pona mboka. Le to beta masola mboka masola politique total ndenge nini mboka biso ekende. To komi wapi vraiment situation politique mboka na biso to komi wapi. Lelo moko ya Congo ba Congolais moko ya Congolais ya mwana mboka na biso Jikoko akanga maki bongo na prison malade yeux kuna ba mino hôpital na kilinga lim asandi makila azans kuna état mort critique na ebité rolo bani ya on a lobby démocratie ezate ndeko journaliste ndeko Dimitri démocratie na mboko ezate lisumu ya Jikoko eza po aza membre IDPS lisumu ya Jikoko po
asali pona kingabwa abatizango po Etienne Tshisekedi wa Mulumba babuka ki mwa pancarte on pe ba policier lisumu a jekoko po lobi vérité au régime elinko yokate muto lo ba vérité ta lisumu jekoko asali mabe a jekoko yango wana o asali kozana IDPS ko baptiser po Etienne Tshisekedi ko lo ba vérité na peuple nde lisumu a jekoko ba ici dans un état très critique à la réanimation dans Galema. Est-ce que vous avez mboka nini oyo justice a pesi ordre va évacuer un opposant qui est tellement malade va faire soigner à l'extérieur. Service ya renseignement to ba ANR oyo bazali censé ya kosala musala na ordre oyo justice pesi bango baza ko s'intercaler na décision ya justice oyo Kabila abenga état de droit oyo alinga au transfert ba congolais yango un militaire qui refuse décision de la justice. Et ça, c'est salama. Un militaire a beau ya juge a pesi hors débat évacuer moutou pour santé malam tabia okendete. Na droit nini, na document nini koma bongo. On a payé nini. C'est de la médiocrité. Oh papa Kanyalobaki, ce sont des médiocres. Ils doivent dégager. Ça va médiocre ningozoloba comme médiocrité yo bon on a habité ce qu'il est là si aujourd'hui te donne l'occasion écoute un président Kabila fara ba peso pe l'occasion ko tena bon bozo jie bon ba médiocre ba bo pc 3 conseils pour alongwa na étape azanango na place azanango condition azanango ya ba médiocre wana médiocrité à comment la condition monsieur comme placement malam c'est 3 conseils urbanini en tout cas conseil à liboso so na repé sa président Kabila va bisa ya liboso ayoka conscience na ye voilà conseil à liboso ayoka conscience na ye conseil à mibale alanda batu baza pembe na été ba mobutiste nyonso baza entourage na ye wana alanda bango te pe ya misato naza sûr ngai naza sûr ata mwana ye sifa wana asako mwasi mukolo asaka comprendre makambo ata la famille na ye et ata la famille ba oyo bataki mutu makasi place basuka ta tenir compte ya libota na ye que après bokondi vie continuaka ta ayoka conscience na ye alanda entourage te sont des flatteurs suka nango responsabilité ko na mutu na ye. S'il faut féliciter notre président Joseph Kabila, pour malam positif, au fait la poignée. En tout cas, na côté positif, ce qu'on féliciter, ezali ko zanga ko lobana ye pa ba congolais. Toi, ata congolais ko fiye tala ga été. Toi, il a dit que alande la rade congoté. Ce qu'on a même discours na kotanga papa. Ta seke ye via Congo et la gaieté parce que nous sommes la via Congo ba c'est comme président de Saliboy. Tu as le côté positif on est to bosanyango to bien on se souté. Ta souci malam pour na biso posa na biso daka keno élection salama to bosana ya kende. Mais des gros de force na bandelango a linga te élection te il va partir. Élection te il doit partir et puis il va partir. Et on l'a dit to comme na suka émission na biso totalement moké na IDPS pour trop na suko bigaka na mbetali média ya nika mangunga ngonga ne mutu kata makam moi moké kaka ebisa biso IDPS comment bozo organiser pour na préparatif élection na nango beaucoup luka bota pour na habiter na boponi na tête aussi boponi ki so aussi boponi mutu bokotaye na candidature ya présidence wana bo yisi biso pe na ngo so kamba IDPS pe comme IDPS elle ce qui limité IDPS elle ce qui le woni to se baté IDPS a soliza wapi IDPS a soliza o biso tozali ni ba el wana oyo kawana on est allé ba envoyer à pouvoir oyo pouvoir atindi po ba ya ko détruire IDPS ezali moko ya solo ezali IDPS limité ta na oyo lobi makambu ya candidature yango to okende le congrès na moi mais idéologie za déjà idéologie ya papa eza oto landa ka oto ko continuer ko landa état de droit tato remplacer président ya parti peto kotala na kati ya bana oyo papa tika na kati ya bana na IDPS o mayele to kopona pe candidat président peto ko ba candidat na ba échéance nyonso électorale
tu as la députation partout, toi, na congrès de te dégager, ba décision nyonso, pe te sa confirmation na précision, il y a chaque likambo to ko sala na presse. Tu allais to na congrès, tu bimisa candidat président, tu bimisa président na biso pe ya parti ou remplacer et président Tshisekedi à cause de la président yemo président parti en même temps candidat président ya nini. Mais Félix Azali président IDPST, Félix Azali président ya Ransamba to ba ça la confusion. O te moni bango zakaka IDPST ezamboka ya mibeko. Le fait tient Tshisekedi atikela la biso logique ya respect ya ba texte. Ta soki majorité ba ponine de ko Félix Tshisekedi mabeza wapi mabeza te. Mais pour le moment aza président IDPC est kambama secrétaire général avec le secrétaire général Jean-Marc Kaboun. Mais toroki na congrès kala mingi te pour na ko désigner siko président sa parti na ba instance nyoso ezo nga siko na mandat normal ndenge président souté après torota la pe ko bimsa candidat pour la élection présidentielle prochaine. Ok, merci. Mot de la fin pour cette émission. Votre numéro de téléphone où il va contacter pour avoir plus d'informations sur IDPS. Puis moi, bah question sur le retour nayo na singa. Ta mot de la fin nanga ezali que ba congolais tout l'embaté. Ta tout l'embaté ba Christo ba télémi ya catholique ba osala ba marche. On a exiger toujours respect ya accord ya Saint-Sylvestre. Ta bisope côté IDPS to l'Mbappé te bisope to koba toujours ko exiger respect ya accord ya Saint-Sylvestre. Ta ba congolais to telema les congolais debout to l'Mbappé za mboka na biso. Ta soki to lembi to ko ba esclave ne pas kanala ba ki to za na prison à ciel ouvert na mboka na biso. Ba to mayele balobi ta soki peuple a défendre ba droit na été ada kokola pona kokoma esclave. Ta tomitika te ba komisa su ba umbu na mboka na biso même s'il faut to défendre mboka na biso tina sacrifice suprême to sala yango pona génération future bazala malamu ta to lembate to telema et naza sûr et certain na ngolu pe na lisungi ya nzambe aba Kristo bakoti makambo yango ta seke loboko nzambe za na ba peuple congolais to longa kala mingi te ta victoire za pa na biso to ba pour nous contacter personnellement au PA Lingwala 089 81 530 21 089 81 530 21 voilà les numéros personnels il y a secrétaire IDPS Lingwala au PA Lingwala chargé à organisation politique et administrative il y a section IDPS Lingwala Guillaume Ilunga. Merci yango na to suki si bongo émission na biso na kopesa merci na mutasini maki bongo ba image ya lelo kitoko bozo mona e ba benga kaye Tabita Maestro mona moko bien mona moko kitoko na pambongo na ye na kopesa so mbote na ba concert na ngai Patricia Beledou Soda Makasi mo Maréchal mbote bisiko zali na kobosa te Karid Zawadi na kobosa te mama na biso presque Ilunga donc comme c'est changer presque Ilunga mbote bisiko zali na kobosa te mama na biso Ani Betema Kalala na mobali na ye pour Kalala mbote bisiko zali je dis au revoir à tout le monde na kobosa te papa na Apo Bongania